Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir chez vous. Vous êtes bien branchés dans www.soft15tv. Vous êtes sur www.sentinelle-rdecongo.com. Kolomboka, Lakista, Bizaleli, Yaba Kolomboka. Mabele Kei, photo récupérer ma kimé et zonga et pas la bicho. Congo ezali héritage nzambe atikela ba congolais ba rwandais te ba burundais te ba tutsi te oyo bauta na Yemen il faut to foutre bango dehors. Là comme c'est là qui vous parle de ce qui se passe au Congo. C'est comme ça que tous les musiciens, Wera, JB et tous les autres devaient composer. La conscientisation du Congolais. Breaking news de cet après-midi, on va parler sur existe-t-il une résistance congolaise dans la diaspora? Est-ce que vous avez une résistance dans la diaspora? Parce que sans résistance, ma belle vous sont là. Sans résistance, Congolais a remis malgré la moquée. Ale moloto alobaki toza susu na ntango ya kolela te tokomi na ntango ya kopapa kokata, c'est-à-dire ekomi na ntango barésistant babima baagir. Nani babengi mokolo mboka? Moto babengi mokolo mboka ezali oyo ayebaka kosala action na ntango ezali bongo. Donc tolobi bongo tozali na grand thème na biso ya lelo sur existe-t-il une résistance congolaise dans la diaspora? C'est une question que je vous pose et vous en avez bilingue en français, tout va en lingala pour n'abaimboka ba comprendre. Il est de l'intérêt général, je commence par me présenter, Isali serviteur Nabino, Proverbe 30-30, sentinelle de la diaspora, pasteur de la diaspora, très connu comme Didier Forme, Didier Songo, pasteur Didier, pasteur Salomon, c'est la même personne qui vous entretient de temps en temps dans des vidéos et nos internautes me connaissent, même ceux qui me suivent à travers la télévision dans le monde. Donc, bonjour, shalom chez vous. Il est de l'intérêt général de comprendre ce qui se passe au milieu de notre population dans la diaspora, pour saisir la réalité politique et sociale au Congo. C'est quoi une résistance? Résistant, combattant, alors il faut que les période qui combattant la résistance. Une résistance, c'est une opposition armée contre l'envahisseur. Tu peux le définir encore, c'est comme opposition à l'occupation étrangère dans votre pays natal. Définition de la libération. La libération n'est autre que le fait de libérer ou de délivrer un peuple de la servitude de l'occupation étrangère. Une résistance sans armes n'est qu'une non-assistance aux personnes en danger. Donc, résistance nyon surtout et comme il y et comme il y saboter et comme il y a intelligence et comme il y a maquiller tangana camp adverse pour déstabiliser monguna ou à côté na mboka. Alors ceux qui mutunyo surtout alobi ngala na parti politique toza sans armes to bundakate to sala ka liti ya paix azali bongo ennemi ya mboka azali très parce que azali kosala non assistance à personne en danger. Tout le monde qui na Afrique du Sud, Mandela bandaki bongo a la parti politique naie a libérer Afrique du Sud sans kobunda sans quoi tant Mandela a subi ça qui ba massacre o esalamaki na mboka ya ba Steve Biko ba massacre wana etindaki ete bazwa menduki pe ndenge bazwa menduki bomoni lelo Afrique du Sud eza libéré. Ndenge moko na bandeko na biso ya Angola pe ndenge moko na bandeko na biso ya Mozambique bayaka pe ko se réfugier na Congo et ba comprenaki masolo wana.
Donc soki moto alobi ki azosala lutte sans armée, lutte moko pacifique pour libérer mboka, boyeba déjà ki aza ennemi ya mboka, aza na bino te, yango bokamwa te. IDPS ezoluka eke na dialogue mpona kosauve Kabila. IDPS na baparti mosusu banda kala basala baventure mpe tokómi na suka esika oyo bazoboma parti na bango mpe tokokunda yango tokoloba ewele. Alors, une résistance sans armes n'est qu'une non-assistance aux personnes en danger. Les rapports mapping au Congo a tout expliqué. C'est-à-dire à partir d'un rapport mapping na Congo, les autres ont une image claire que le Congo est allé envahi par Rwandais karaté, par l'Ouganda et par tous les 9 pays voisins frontaliers à Congo. Basala likopa, bavande la biso, mutu na mutu abenda mwa mabele na ye, na accord basina ya Lemira oyo Mose Kabila signaki que AFDL basusola Congo na mabele ya Congo ezali alliance. Oyo alliance oyo ya bato wana ba Congolais te, esengeli biso ba Congolais totelemela yango mpona makambo wana esila. Alors bazotanga ba message batindela inga awa yango bozomona yango eza ndeko moko atindaki nazotanga: donne essence à ta vie, na place ya koyibaka batu, kobima faux pasteur, koskokaka batu, faux combattant, kosengaka bambongo, koluka kokende Kinshasa, kozwaka basi ya batu, luka kodélivrer ton pays. Baaméricain baza na Syrie kobombarde yango, biso mpe toparalyse système ya barwandais, bapipeline oyo ezali oyo ememaka nini carburant kolongwa na Congo, na Congo tina Kinshasa, kotumba yango, koparalyse appareil politique ya Congo, kosabote Congo, kotia babombe na baconcert, kostope kosala commerce na bango, kozangisa bango kimia, kosangana na bavrai homme de Dieu oyo bazalaka na ainsi dit l'Éternel. Nkolo Yesu azalaki innocent, azalaki moto asala masumu te, mais il a andimaki kose sacrifier babaka ye na kuruze pour alibérer yo na nga na mokili oyo. Oyo ezali message euti epai ya ndeko moko aboyi na tanga kombo na ye, verront à partir des États-Unis. Merci. C'est-à-dire, existe-t-il une résistance au Congo? Na occupation ya France, général de Gaulle apesaki mibeko, azalaki na exil awa na Londres, apesi mibeko bakita bakende kolibere mboka, bakende kolibere Congo, France bakita na débarquement, parce que mboka liboso ya kolibere ya kozala occupé ezali kaka Congo te, bajuif bazala occupé, bafrançais bazala occupé, babelge bazala occupé, mais baliberaka mboka na bango na occupation allemande, bazalaki na exil awa na Londres. Bafrançais limbisaka bafrançais na bajuif ya diaspora batikaka kozala naïveté, bazalaka lokola bacongolais te, bazobina bazomela, bazalaka même pas na TV, bazalaka même pas na internet, mais basorganisaka très bien, basalaki matanga mpe bazalaki conscient ya kotika ambiance na ngonga oyo bazoki kolibere mboka, baorganize na misolo na conscience na baréunion constructif mpe bakomaki na ntango ya kolibere mboka na bango. Un pays sous occupation ne va pas aux élections que les occupants organisent, mais ce pays se délivre lui-même par la guerre, par l'organisation des sabotages. Et eloko liboso soki mboka na bino occupé, eloko liboso eza nini? Kodessoudre baparti politique nyonso, batutu bakoma barésistant et non bacombattant, parce que bomoni bacombattant ndenge esuki, soki bakutani na mbongo akomisi yango kope, soki akutani na mwasi ya bato akomi kosenga bambongo ekomi bavanti. Mais un résistant aza différent ya un combattant, yango na tout au long ya entretien na biso na okende koyebisa bino yango. Alors eloko mibale boyeba: Tshisekedi, Ngwanda, Gizenga, Bemba, Mukungubile, bato tu babima lokola balider ya liboso, ata moko te aza libérateur ya Congo, moko te libéré Congo, bazobunda mpona baintérêt na bango personnel. Donc, et puis tant na bango eleka, ils appartiennent au passé. Yamisato, Congo ezali héritage nzambe apesa ba Congolais. Je crois au kutu fo eloko liboso, problème te tiens eloko liboso. Congo ezali mboka o nzambe apesa héritage na ba Congolais,
il faut tout associer Nzambe ya solo à travers ces saints hommes de Dieu. Évoquer basali na Nzambe nyonso baolobe la libération baza na biso te continue abandaka na sauvons le Congo ye moko na kabwa na Nzambe kala nzoka ezalaki azali kotia pression na Kabila bafute mbongo na ye oyo ye aloja barwandais oyo bayaka kozwa radio mpo baza kolala na église na ye. Donc asala sauvons le Congo te mpo alibere bacongolais mais asala yango mouvement ya pression mpo bapesa mbongo na ye yango bomoni avant zwa mbongo wana abeti 10 ans 7 ans na prison barécupere mwasi mpe bapesi ye mbongo bakangisa ye monoko avec 2 millions. C'est-à-dire ayaki na nkombo ya Yesu alataki basultane alataki bikoti neti pape mais azalaki ennemi ya Congo. Donc il faut qu'on s'associe na bavrai politicien bavrai basali na Nzambe oyo bazali komipesa na corps et âme mpona kolibere Congo. Donc oassocie bango mpona libération ya Congo. Résistant ya diaspora il faut akata commerce na Congo kopesa embargo na Congo. Western Union ezolakisa biso ke congolais na diaspora atindaka plus de 9 milliards koleka meme oyo budget ya mboka Congo. Alors soki tostoppe kotinda mbongo na Congo, c'est-à-dire que tokoparalyser état ya Congo parce que biso bato toza na étranger biso mo tozali ba ministre ya finance toza ba ministre ya santé toza ba ministre ya famille po biso tosoignaka biso tokundaka biso tobalisaka pe biso toza ba ministre ya moyen et petite entreprise na bakombi totindaka na bamoteur na biloko wana nyonso tu. Alors soki tosololi toyokani topesi embargo biloko wana ekende su te ntango tozotinda 9 milliards de dollars na Congo, c'est-à-dire tozali partenaire ya pouvoir ya Kabila tozoede a continuer koboma bacongolais tozoede a continuer konyokola biso et pourtant fallait topesa ye embargo. Donc je crois bozo comprendre nga. Alors c'est-à-dire toza ba vrai partenaire ya gouvernement oyo ya ba occupant na kosalisa bango na social na santé même na petites et moyennes entreprises toza na pouvoir ya koparalyser appareil ya l'état wana na kostoppe nanu kosala commerce troc na bango. Okoki kotinda daye douane ya Congo eza douane la plus chère. Soko olingi kozwa douane ya moins chère kende na Lomé, kende na Guinée, kende na Nigeria, kende na Lesotho, kende na Namibie, okokuta bien na Tanzanie na Dar es Salaam biloko no ekokende na moins cher okosala commerce ya kitoko okoteka sans koteka kopasser par Congo. Alors nazoloba te ke tostoppe koaider bafamille na biso. Par exemple avant kata relation na Congo luka eloko moko bien ndako moko sombi otie locataire baparent no baviva na mbongo wana bakozala su na ntina tosala bango western ou bien osombi baferme otie bataba mbongo wana ferme ezosala bongo tozala su na contact na bango te ekozala malamu. Donc kaka résistant mpe mwana mayele akoki kosala bongo mpona kolibere mboka na elakisi te ke toyini bango mais ezalaki tozosala bongo mpona koparalyser appareil ya l'état parce que tolobi mpe trop tokondane trop toleli trop congolais aza moto akolelaka te. Ndeko na biso Alain Moloto le vrai prophète ya Nzambe alobaki tokomi na ntango ya kopapa na ntango ya koyika na ntango ya kosala toyoka na nzembo oyo mpo ekotisa biso na esprit oyo toza nango ya Alain Moloto mpo bocomprendre ntango nini toza nango parce que eza na bato ebele bazokanisa ke ezali su ntango akolelaka ntango akolobaka atoka ezali moto Alain Moloto alobaki topelisa moto ekomi ntango akopapa ntango ya kolobaka toza su na ntango akolelalelaka te toyoka na nzembo oyo ekoteya motu moko mpe tokontinue. kolata tanga kanda esanga kopapa kokata ya kokata banani wana barwandais baugandais baagresseurs
moto kitisa moto ezikisa misala ya satana na mboka ndenge ndeko na biso ale moloto azoyemba tolobi est-ce qu'il y a-t-il une résistance dans la diaspora congolaise? Alors ntango mboka eza occupé, pas d'élection libre sans les retraits des soldats rwandais, angolais, ougandais et sud-africains au Congo. Les preuves de l'occupation militaire tutsi-rwandaise sont les rapports Garrenton et les rapports mapping sur les crimes de Paul Kagame et de Joseph Kabila en RDC, l'implication du Rwanda dans toutes les rébellions au Congo, Tobandi na M23, CNDP, RCD, Goma, AFDL, des tristes mémoires, P, Tozali Bongo na ba soldats rwandais infiltrés na kati armée, bazwi nationalité pe batindi ba congolais ba angolais ebele batindi ba rwandais ba burundais ebele na poto na ba institution na ba école militaire lokwa ba rwandais potango ba koya ba kinovanda kota est ya Congo après par référendum basenga ke mboka wana ekomi mboka na bango. L'intégration systématique dans l'armée par Joseph Kabila des ex-rebelles d'origine rwandais et ougandais de 1901 à nos jours, sans identification aucune, un mécanisme pour les Rwandais d'envoyer des renforts rwandais de la FRDC, le refus des négociations du génocidaire rwandais Kanambe Hippo de déclarer la guerre avec le Rwanda, donc la guerre contre le Rwanda parce que le pays est occupé et agressé par les Rwandais et l'Ouganda. Il n'a jamais fait de déclaration, il se contente à rigoler quand il est en face de Museveni et en face de Kagame et envoyer le Puntu. L'amnistie accordée par Joseph aux Rwandais de M23 comme une prime de guerre permettant pour la première fois dans l'histoire de la guerre à un ennemi vaincu d'imposer sa loi sur le vainqueur. Donc, nous sommes là tozali bongo na kati ya organisation moko criminelle oyo ezosenga biso bakongolais totelema to s'organiser mpona kokanga yango mpo ezala ndenge wana. Alors tolobaki ete ntango mboka eza occupé bato tofu balongwa na baparti politique bastoppe kozala na baparti politique badissoudre baparti politique bakoma barésistance, c'est-à-dire résistance na koexplike bino awa résistance elakisi nini mpona koneutraliser l'appareil de l'état na kine sur place il faut tosala baaction ya kokata pipeline oyo ezomema carburant pétrole essence banda na bakongo ti na Kinshasa kobebisa kotia babombe na baconcert esika barwandais bakokende obina en plein air esika bamusicien congolais bazofuta bango 30 000 50 000 na babrasserie mpo na kodistraire bacongolais. Alors il faut tobebisa bafeti na bango bazotambola bamona barokete tuti kar na bango bamiso babukani makolo mpo na kote na biso tokufisa bacongolais ebele me bango bazolela te soki mpe bango bakomi kolela bakobanga ekozonga na ka na bango bajanet wana koboma bango bazoe koboma bango na bamwanda esika akoma roi ya mwanda ye moto azotraite makambo nyonso to ya petrole ya gaz ya nini eza kuna na bambisi na biso ekozala malamu mpona bango. Tolobaki su te tout soi-disant combattant oyo azozonga na Kinshasa asali défection mpe trahison akei korenforce Kanambe tokotraite bango nyonso tout comme des amis de Rwandais motutu azosupporte Ngwanda Tshisekedi Mbemba ou Kizenga aza combattant mais aza fanatique. Il faut se poser il faut se passer de tout parti politique de corrompus, ceux qui veulent aller au dialogue avec des criminels et si ka mon côté na monte mona ba dialoguer na ba criminels Amérique eboma Kadhafi eboma Saddam Hussein eboma ba extrémistes nyonso tout ba négocier na bango te Batouchi, Baouta, Yémen, donc baza ba terroristes, pourquoi aller négocier avec eux? Journalistes, pasteurs, chantres, tout au akoyemba, ko sala ba vidéo, ko kumisa bango, ko servir bango, to ko kanaka un jour ba vidéo wana ekozala pièce à conviction, oyo ko juger bango pona kota na boloko. Na électricité, la résistance c'est l'aptitude d'un matériel conducteur à ralentir le passage du courant électrique. Donc, donc dans l'électricité,
résistance ezali matériel oyo eralentisaka passage ya courant na kati ya ndako to na kati ya musala bozosala courant. Alors en psychologie sociale, la résistance caractérise l'aptitude qu'ont les êtres humains à faire face à toute forme d'abus et des signes en même temps la possibilité de changer et la possibilité que chacun a de ne pas se soumettre. Donc la psychologie sociale, résistance ezali caractère pe aptitude au mutu nyonso to azala nango face ya bi oyo azotelemela même mwana moke soko ozozwa mosapi na yo otia na liste na yo omona mwana wana akangi mosapi mpe azosala azobare yo otia mosapi te. Aptitude wana mutu to aza nango ya koyeba koloba non mpe ya kobare likambo wana. Alors ezosenga na biso bacongolais tokóma mpe na aptitude wana ya kosala ndenge wana. Alors, possibilité que chacun a de ne pas se soumettre face à l'ennemi. Cependant, en politique, la résistance et le combat contre un envahisseur, un occupant ou un régime nuisable. Elle consiste donc à des actions de renseignement, des sabotages ou des opérations civiles et militaires contre ce régime. Donc, la politique, résistance et la liboso, connaissance nango koyeba ke bozali occupé et kozwa sikoyo position koyeba ennemi na ndenge il faut ko infiltrer ennemi kozwa ba renseignement soko zwi ba renseignement ya ennemi obandi sikoyo ko saboter ba position na ye kosala opération civile et militaire contre ce régime. Elle doit opérer à travers la presse sori boko opérer ndeni bozana ba émission il y a éveil patriotique presse na bino ekomi kosala ba émission kolakisa ba documentaire kolakisa biloko nyonso ennemi asali bibembe nyonso kopublie yango mpona koinforme bato. Et puis mosusu ezali na kote mosusu eza kosabote baappareil de l'état na ndenge tolobaki kokata to kosabote kotia babombe kotobola bapine ya babise kosala nyonso tu basorganize te. Mpe lisusu tokoki koloba yalakisi baopération civile oyo yalakisi kosala bagrève bamanifestation kopanza batracte organisation de grèves et de manifestations, la mise de plusieurs filières pour sauver le peuple des filets de l'ennemi. Organiser babiloko wana ezabia, c'est-à-dire désorganiser l'ennemi, anéantir ce régime et mettre le feu dans la fourmilière. C'est-à-dire il faut que luka kotia moto na kati ya fourmilière pote bato wana basorganize te koorganize batracte basabotage. Oyebi ke na Kinshasa ti lelo ata mutu moko na banda résistance te toza na basoda oyo bazwa formation bayebisa bango ke devise na bango ezali tokowa mpona ekolo. Mais koma soda oyo alobi akowa mpona ekolo atikala kotangisa ata makila te atiki kosala ata action moko te bazomema bango na batoire lokola bameme koboma bacommando formé na armée belge, formé na Amérique, formé na Israël, basilisi bango na kitona, basilisi ata soda moko te abeta masasi. C'est-à-dire na Congo na plus de 18 ans occupation, ata congolais moko abeta masasi te, mais ezali ba ougandais na ba rwandais nde bazwa kobunda na Congo. Donc toyebi te ce Congo eza na armée, est-ce que congolais akomi mire po azala esclave? Parce qu'un peuple qui est maîtrisé, un peuple qui est sous l'occupation, un peuple qui est saboté, un peuple qui est massacré, si ce peuple-là n'arrive pas à se défendre, c'est que ce peuple-là est devenu mire à être esclave. Est-ce que les Congolais à cause de l'esclave, tant que la Bible est na Esaïe 18, pays oyo, ezali redoutable, ezali très fort, pays oyo, bamasa sebetaka toyebi ke boza peuple fort. Et pays oyo ebengana ba belge, pays oyo ebengana armée belge na mouvement ya le 4 janvier. Alors ba peuple wana bakomi wapi? Pays ya Simo Kimbangu, pays ya Nkolo Yesu bana mvulusi oyo bakimisa Mobutu, oyo batelemela ba situation nyonso tu lelo bakomi wapi? Bakomi l'ombre ya bango moko parce que tomoni distraction koti na kati oyo nyonso to akolobaki azali combattant et que akangi bisaka po akende na Kinshasa azali na ye kosala défection. Et tokomona ke la plupart ya bacombattant wana ata combattant moko aza te, mais tomoni ke eza nango batatu bakalombo babukuna bachibwabwa
balumuna bakazadi bachilengele bamulumba bango na bango batatu na batatu nde bakei donc baakompagne koko na bango Tshisekedi na IDPS mpo babanda kotrahi banda kala. Alors tolobaki ete forme à résistance ezali c'est le combat entre un envahisseur et un occupant ou un régime nuisible. Elle consiste donc à des actions de renseignement, de sabotage ou des opérations civiles et militaires contre ce régime. Elle doit opérer à travers la presse, les réseaux sociaux, l'internet, les tracts, organisation de grèves et des manifestations, la mise de plusieurs filières pour sauver le peuple des filets de l'ennemi, c'est-à-dire désorganiser l'ennemi, anéantir ce régime et mettre le feu dans la fourmilière. Et pourtant, au Congo, les Rwandais dansent en plein air, car sans que cette résistance déclenche des actions, nous devons stopper les combats pour passer à à la résistance. Nous devons nous assumer dès maintenant. Donc, Congolais et Sengeli osassume sikoyo, toleli trop, toyemi trop, toza pe na ba promesse, toza pe na makambu, toza na nzembo mosusu awa po na meka ko se désaltérer avant to kende kosala conclusion. Mwana ya Clovis, mwana ya frère na biso oyo, kombo na kombo ya Clovis, ayebi nzembo alobi tokokoma. Muke muke tokokoma, c'est-à-dire Dieu est en train de parler à ses frères. Tokokoma, Clovis, fils, Alain Moloto. Tokokoma, pona bozoyoka nzambe azokontinue koloba peut-être biso nde tozotia matoi te me nzambe azokoloba tolanda na nzembo oyo ya Clovis boyoka nde nzambe azoloba comme ça bocomprendre message yango eza ndenge. Yesu likondia Kongo. Mokonzi ya Kongo akosaka te, mokonzi akosaka te, biso nyonso nsima ya yai.
Boni melanga tokokoma. Kongo eza ya Yesu e tokokoma. Mabele eza nani? Ya Yesu e tokokoma. Tokokoma. Wana nzambe mutu azokisa bakongole mabele eza ya Kongo. Ye aza roi ya Kongo. Tokokoma. Mangungu wa ba Rwandais ya ba Ougandais ezali bango te bato bakela Congo. Ezali bango te baza le tout puissant. Yesu Masiya nde aza le tout puissant. Kumba biso tokokoma. Tala Paul ezomona donc libération ekomi. Loboko ya Nzambe ezokoma na Congo. Mokonzi akiti tozolanda ya Yesu tozokoma mais toza na problème moko oyo ezotungisa Congo accord cadre na pe oyo ba Rwandais basinya na ba Congolais à lokuta elakisi ke topesi ba Rwandais droit to kabola mabele pe topesi bango droit ya koteka ba coltan ba richesse na biso ezali lokuta parce que ba Rwandais ba vivaka na lokuta vi na bango mobimba moni yango basala histoire qui basala génocide pourtant baboma génocide wana ezaki ya lokuta yango moni 20 ans plus tard nzambe abimisi bango libanda alors na likambo oyo biso bacongolais esengeli toyeba ke nzambe nde moto apesa biso Congo malgré accord cadre ou pas cadre oyo barwandais bazokosaka topesa bango droit tokabola mabele mpe bateka barichesse na biso na nkombo na Yesu biso basali na nzambe tosuspendre yango mpe ekosimba te na nyonso wana. Pourquoi ezosalama wana? Parce que ezali bacongolais ya conscient baza te e bapaster ya lokuta baza ebele. Tozokende otanga liloba na nzambe ezoyebisa biso na 2 Corinthiens ezoyebisa biso boye na 2 Corinthiens ezoyebisa biso 2 Corinthiens ezoyebisa biso toluka liloba na nzambe na 2 Corinthiens ezoyebisa biso na 2 Corinthiens ezoyebisa biso boye ezoyebisa biso que 2 Corinthiens yango na 2 Corinthiens 11 ezoyebisa biso tobandi na 13 à 15 ebandi na lobeli biso boye tobandana na 2 Corinthiens 11 13 à 15 elobi ces hommes-là ce sont des faux apôtres, des faux ouvriers du Seigneur, des faux apôtres, des faux ouvriers, trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière, et il n'est donc point étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de Lucifer selon leur œuvre. Amen. Pour nous, on a bien été projeté sur Betanga. Tu continues ce qu'on a 2 Corinthiens 11, mais tu vas ce qu'on a 16 à 17. Je le répète que personne ne me regarde comme un insensé, sinon recevez-moi comme insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis avec assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Philippe, puisqu'il en a plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai ainsi. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Amen. Alors, na 20 ans, si quelqu'un vous avertit, vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Sorry. J'ai honte de dire, nous avons montré de la faiblesse. Alléluia. Donc, awa, ezolakisa ke baserviteur ya lokuta ya Satan bakoti na kati ya bergerie mpo na kose déguiser lokola basali na nzambe yango wana bazokoalienye population kote ya bango bafausse évangile mpo na kosupporte
ba rebelle oyo ba ko bebisa mboka parce que ceux qui ba ba congolais solo so ba parole ba côté ndenge na zote ya ko éveiller peuple poto ba non na makambo wana. Alors question to retourna est-ce que Kanambe aboma ba congolais nyonso tout o bazaki na armée ya phase bo ke banango parce que ezali bongo te pe lisusu na ma question mosusu tokotuna awa tolobi ke baaccord cadre ezoko blanchir pillage et tout na baviole tout yango oyo barwandais basali na congo yango omoni bazokoamnisie barwandais mpe bazozwa bavrai congolais bazotia bango na kati ya nani ya boloko ndenge ndeko na ngai mise swele na kulutu matata kudia kubanza balobaki a partir États-Unis parce que bozolanda biso en direct ya Soft 15 TV mpe tozali bongo na www Sentinelle TV. Alors tolobaki ete nous devons nous assumer parce que le Congo a besoin de résistants bato bakende osala baaction bato oyo bayekola minduki bato bayebi eloko moko kobanga eloko moko te mpo barwandais batikala kobunda te baya makasi na kobina me babunda te mpe nano babundi te baosala baventure kuna na Congo eza nango kaka bacongolais te mais ezali barwandais na baugandais nde babunda mpona baintere ya kowelela nkita ya mboka Congo. Accord cadre ezopesa Rwanda na Burundi droit ya koteka nkita na biso droit ya kobotola mabele na biso mais soki tobomi Kabila barwandais bango mo bakokima parce que le plus grand mal le plus grand problème na Congo eza Kabila soki tobomi ye tokati ye mike mike barwandais na bakokima. Alors tokomi na suka yo za résistant assume toi nous devons assumer toyoka ke babombe komokoya toyoka ke na baconcert bato bakufi bazala bato ya position to bazala bato ya pouvoir etali biso te parce que faut déstabiliser appareil de l'état pour te libérer mboka. Alors comme communiqué tokoloba boye église protestante ebandi kobalisa couple ya bagay c'est-à-dire lesbienne basi na mibali na mibali ezali koconfirme 1 Timothée 4:1 esika elobi ete bato ebele bakoboya nzambe mpona basadapte balanda badoctrine ya badiable badoctrine ya bademo ya basataniste mpe tolobaki ete soki ozobela liaka gombo oyo tobengaka dongodongo ebikisaka maladi ebele diabete oyo arriva maladi nyonso ozobela mpe tolobaki na Manchester soki olingi kolia pondu ya kitoko pondu ezali benga mama bena proverbe okolia pondu ya kitoko ou okei na Chita Mill esika oyo babengi yango worldwide food store ezali na Sima Job Center ya Chita Mill pondu eza wana boloba na ye kosomba pondu nazali moninga to mpo tozotravaille bongo na bapakistanais en collaboration parce que bango bato basimbi biloko kolia koto oyo benga mpona pondu ezala malamu. En tout cas tolobaki bongo ke tozali bongo na posa ya barésistant tozali bongo na posa ya bato oyo bazolinga mboka ezala libéré mpo na baprophétie ya nzambe ekende na kokokisama Congo epusami. Breaking news en direct ya Mongalema bozolanda biso na Soft 15 TV pe na www.sentinelle rd.congo basango ya mboka toza na posa ya résistance toza na posa ya bacombattant lisusu te parce que mingi ya bacombattant bazalaki bareceveur bazalaki balianga ndo baya poto nzela makolo baopportuniste bayebi même pas vision batanga te bazali bongo mpona baintérêt personnel mpe mingi na kati na bango eza bato ati congolais asime toi tokokoma landa la charte impérialiste balobi nous ne devons pas parler du nombre de morts dans les pays où nos intérêts sont au trône d'abord. Poser la terre, la radio, la TV, il y a poto et le vélo makambozo le Congo. Na France, 18 personnes, Bakoufa 12 personnes, Mokili Mombelobaki na Congo, nous avons plus de
20 millions de Congolais bakufi ata presse moko azoloba te kozela te balobela yo parce que ezali chaque tabe impérialisme bazokomettre yango en pratique mais Congo eza nzambe mokonzi alobi eza nzambe tolanda nyonso tokomona ekomi na suka boya toyambana merci nzambe na nga batela bino ezalaki bongo breaking news bye bye for now.